Yes. Yes, parce que c'est lui l'esprit supérieur. Celui qui a la capacité de bénir l'église. Et la Bible dit, l'esprit de Shalom, fidèles téléspectateurs, Bandeko Balandi, émission Second Souffle, c'est Moza, Yanga de Konabino, qui présente Bino sur émission pour le mois de mars, Boémi qui est le 6 février, Otobaki sur les transferts, mais Nzambe a sali que transfert en gros, et ça là, bah, résultat, on va via battu, et en plus de ça, Boémi invité spécial, il y a chaque mois, c'est l'évangéliste Josué Lokambakoun, ce qui n'est plus à présenter, c'est avec lui. Les avons vraiment temps de parler pour le mois de mars. On ne sait pas, nous avons à prévoir Nini pour la mars, Bino Nyos Pozolanda, et ça des découvertes quand la émission na Bino au second souffle, et toujours accompagné de l'évangéliste Joyce Lokamba derrière les caméras, il y a des superviseurs, il y a émission Oyo, vraiment les concepteurs. Donc merci une fois de plus Nayo, parce que vous avez contribué énormément dans l'œuvre de Dieu. Alors je crois que sans plus tarder, nous allons simplement saluer notre invité. Bonjour l'évangéliste Josué Lokambakoun. Bonjour journaliste Rani. Voilà, tous les Sengwa Koyambayo, na second souffle, na plateau émission second souffle, mais santé. Oui, santé ça très bien. Santé spirituelle, santé physique, sans problème. Voilà, santé spirituelle, santé physique sans problème. Mais j'aimerais vraiment dire aux yeux de tout le monde, vous féliciter par rapport à Miloulou au février. Tout le monde dit vraiment que Nzambe a réagi et puis Nzambe a sali penza kolandisama par rapport à transfert vision ou Pesakio. Mais tout compte mois de mars, c'est un mois à un peu belé. Mais Nzambe a prévoir nini pour mars oyo to bandi. Merci. Nabi que mois de février, tout à qui pour Salam Loulou, il y a transfert. Mais le dernier jour wana Nabutu avant tout ça la clôture le 28 février, Nzamba Zolo Bananga. Donc le 27 on a tombé dans le 28. Nzamba tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini à enseigner à mes enfants. Voilà. Oui, tu dois leur donner les instructions divines afin qu'ils puissent réussir et transférer ça là-bas comme il se doit et comme il faut. La série continue. Selon yo, tant on peut ça qui enseignement na yo. Vous avez qui sûr certain que aussi ici par rapport à la mission de Zamba Pesakio. Non. Voilà. La sollicité parce qu'il y a matière et ça. Mais j'ai donné quand même une partie. Voilà. Il y a matière. Mais dis-moi, Dieu m'a reproché parce qu'il y a les restes peut-être au ça là après ou quoi. Voilà. Non. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois donner ça à mes enfants. Transmets ça. Alors. Il y a aussi compris, il y a le transfert. Je dois toujours transférer de bonnes choses qui viennent de la part du Seigneur. Et voilà, c'est pourquoi la série continue. Donc la série continue. Et on a déjà commencé alors. Voilà, donc tant que la série continue, cela veut dire les transferts continuent jusqu'au mois de mars. Oui, fin mars. Ok, donc tu as fait mars, mais je crois que en illustration, on a plein, c'est sur le Cameroun. Mais quand on a trop. C'est écrit à la ranine. Quand vous voyez multitude, il y a Batou, Bazangi place, Télémitine, donc vous risquez de l'université, de l'église. Bon, Ezangate, s'il vous plaît. Nous avons besoin de banana et de banana. Et au moins, ce qui y a solo, et poli banzinzi, au tient les fortes bagoya. Vous comprenez ce que voilà, et c'est ça. Et là où il y a des cadavres, les vautours et tout, ils viendront. Les aigles, les voient de loin, ils viendront. Bato bazana lisso ya musika. Oba mona ka musika. Oba yebi ko discerner les signes du temps. Oba yebi ko discerner les vrais, les faux. Na bisi yo ke ba ko discerner que non, il y a quelque chose en Gaba. Nzamba tomboli musali na moko bona ngaba. Donc nous avons toujours solution. Mais tant ba ko ya besoin solution. Donc ils ont été foulonnés surtout et ça là qui elle fort dinga ça. Mais bien fort, c'est quand même considérable, hein. Tout le monde dit bien sûr, les médias, ça demande l'argent, oui, on paye, c'est payant. Et voilà. Mais du moins, tu foutis. Oui, c'est tout fouta. Et puis, c'est un basala musala. Basal pe musala bango. Binunion surtout, frère météo,
ma maman ça be émission ba jeune prière to koti yango et voilà les résultats bien que tout ça même tout ça les invitations tenir ba fiche mais du moins parce que ça a vraiment moi habitude ba fiche ba nini mais ce qu'on stratégie évangélique échanger to évangélisation bon nzamba lobaki ya kotinda bato alobaki kotinda bana na c'est pourquoi il ne faut pas forcer les choses et voilà et tala pe yangwana les résultats yangwana et je sais que vous avez qui le 28 on a balaba les kanami ti et vous sentez que plein banda empêcher même batu koleka bakiti ekoki batute balouer bakiti simbika kate batu musuba za debout alors c'est pas moi c'est Dieu c'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est la grâce de Dieu a dit l'évangile est sur le Kamba. Et autre chose à ne pas oublier, mutu na mutaza na tango nae. Voilà. Donc tango yo évangile de Josué nzamba tomboli. Lenga tombe ba mususu. Yona ngo tomba mité tourner ezali ko kesi makisite ko kotanga ngate. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Et voilà, parce qu'il y a des conditions. Il y a des conditions qu'on peut sa moto dans la commune au niveau là, pas comment. Ah oui. Il y a un transfert, il y a toujours un transfert. Même transfert de grâce, transfert de dons, transfert. Il y a un merci beaucoup. Tous en clair. Est-ce que les Congolais, tout qui est non qui christianisme était Congolais à l'ingara place à Zoli Azalra Yemoko. Place à Zomo découvrir Mambabi Azalra Yemoko. Comment est-ce qu'il y a un esprit libéral? Il y a un moto au cause de transfert et grâce. C'est comme une portion, il y a Isaac donné. Il y a Elina et Élisée. Ça s'est fait. Bon, il y a transmettre biso grâce. Bon, tout le monde déjà, plusieurs personnes vont transmettre grâce. Bon, pourquoi pas, il peut transmettre l'homme noir, majorité, l'homme noir, Azamoute Mama B. Voilà les mal. Ce qui a Monica. Ozo souffrir à Sekio. Ce qui a Monica Obani Komata, à les critiques Yebi Tumbeye, à Simbikis, on a beau être à Kosalana de mission, même à Kambo Yebi Pété, à Jua Latiforme, Batoué Bandini. Mais malheur n'a pas bon. Oyoki, moi je suis choqué, Batou Moussou, pas mon appel à Penguin, et Batou Moussou va nous considérer. Ah bien, ils ont allé papa Zandé na Kissi, à Tiki, et a même un message vers le Kouta. Voilà, alors ils ont ma bé. Oh, il faut qu'on y ait au CPLANA, il pas mouler mouiller. Nous sommes en train de faire voilà les mâles. Ceux qui ont banni comme mata, batunion sobaye et consort. Et puis, motolier qui à s'approcher ou à s'approcher. Mais à mon que grâce aux akats na yo ezali ko sala makasi ko leka oya ye aye siko abimi non ezakisi bolanda te ndengazana askoti boye asimi boye. Mais si vous pouvez totika ko sala siko nzambe tokende pesa et satan. Oh, Satan a le côté. Voilà, c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Voilà, Yango Moni, comment quitter ça et les finances. Ngai, ata yo mutu au Matthieu ça va miracle je crois la zone de la grâce baninga. Et Yesu ebisa ngalo komoko. Un véritable commando ne peut pas tourner les canaux vers ses frères. Ce que moni un vrai commando, nga na toza ba commando, tozo kende to bundisa bandeko bazali convaincre biso. Pona to délivrer bandeko na biso. Mais arrivé quelque part na baloki na braqué munduki c'est que naza munguna voilà donc ce que moni bonga munguna et puis batu nyonso j'ai dit devant la télévision batu nyonso ba combattant ngai bo ba combattant ngai voulu ou pas au mona ba obeta shit li ata mataka ko ka OK pona ko lakisa ke nzambe de salo bana ngai ngana bundisa mututé mais mutu nyonso ko bundisa ngai azala nani akita yango zo mala bazo kitaka voilà et yango na sengi transfert de grâce ezali komi qui dit les kinyonso so il est là peut-être ngai obi que non azamona muke ngana OK kuna te mais non Yesu ayaki to mona ba Pierre ba Paul a même ndef na bangate so ene ya ba paka Yesu mais Pierre akobota neni Jésus mais assimila qui toujours pendant je loko et voilà c'est ça ba nini Nicodème ayete pas na Yesu docteur na loi ou akobota Jésus mais à quoi na message là et ainsi de suite et voilà c'est ça nazana minga koloma. Mais du moins, peut-être on ne peut pas. Nous savons qu'avec le temps, on le barra toujours parce que c'est go souffle et zawana pour n'akoyambayo à tout moment. Merci une fois de plus. On a banné konyon so bozola nabiso libanais mboka précisément même à nyonso même à monde. Auto ebi que
vous avez vraiment aux États-Unis, vous avez en Allemagne, en France, dans la ville à Paris. Donc merci beaucoup plus de votre contribution à Bino. Le numéro sur le bas de l'écran. Appelez, vous l'évangile sur le Kambakoun en direct et vous sur la naïe à tout moment à un téléphone. Et surtout, nous rappelons l'adresse de l'église, c'est avenue Kipata, numéro 24, quartier Baoba, commune de Ngaba, route université. Nanga Mamakala Kipata Zali, mais Yozwa n'arrive à Ngaba, né au Rokuta, église mission évangélique Maranatha, même en cible. Alors, quand je suis au Kambakoun, au lobby que la série continue. Mois de mars, nous continuons encore une fois de plus notre transfert. Mais le transfert, on a tout qu'on a février, on a dit, le transfert, on a dit oui. Mais tant que tu bêtes qu'il y a des gens qui ont faire un limité parce que Akenda a côté à l'hôpital et rappelez que le mot kotuna. Bon ba nego bazalaka que abengisi mutu na mboka. To abengisi mutu ya famille a kovana na ndaku na ye abokola ya zana ye a changer forme ya vie. Batouana siko ceux qui transfèrent na suki ba mabiro lo bana bango ni. Merci beaucoup. Tokutani na makambi belé. Ebele makasi. Omoni musalo yo. Na bandi le loti, na bandi na âge à 17 ans. Au ça il a nzambe. Quand on a longué pas ba sango na paroisse. Na ye na 17 ans na ndimeli Yesu. Donc il na no barte. Ah, na kota no barte. Même les boîtes na bata boîte na salate. Quel sacrifice donc cela veut dire jeunesse na yo nyoso. Na consacré na zalaki na paroisse na sango. Donc na quitté kuna na 16 ans. À l'âge de 16 ans, na déjà na 6e des humanités. Ndé na ye awa. Et puis, dans 17 ans, on a une déménagement. Dans un temps, il y a ça l'ambiance. Voilà, ce que je dis, c'est que dans l'ambiance, moi, je suis un peu moins. Je suis un peu moins. Bitumba, je suis bagarré. Voilà, j'avoue, même devant tout le monde. Il faut tout sango, il y a beaucoup de gens qui Josué défend les bagarrés. Bon, là, il y a Bassi, voilà, c'est ça. Mais dans l'ensemble, le yenge penza o ezarabo jeunesse wana ba mai ok ba pique-nique ça la pique-nique et puis na kota na boîte que boîte de nuit andenge na bi ata couleur na moto ba na kende voilà donc nzama sala ngai grâce wana na lobite yo moto kende te ça expérience na bo jeunesse na voilà mais ngai na kota na biskana te alors par rapport à sauf que hôtel na kota na sala ouvert na sala sincère voilà mais boîte de nuit bar toni tout te. Par rapport à la question de Nalobaki, il y a des gens qui ont Taliban. Voilà. La question de Nalobi, tu écoutes le Makambe Belé. Batou. Moussous. Azan Kodo. Mais bien, les qui n'ont souffert, cousin, ton maman, ton il faille, à bêti match, à dépenser un bon belé. Azan est bien zo bon. Dès que maman commis, ton de quoi on a commis, paf! Transfert et salam. Vos unions se scellent. Moussa les bébés de quoi commis qu'on souffrit. Donc, à galérer dans le Satan. Mais c'est vrai, ça dit à quoi? Mais c'est la sorcellerie. C'est le diable, mauvais transfert. Surtout ça, sous la montée. Au salabola, donc il faut tout dans Zambie. Donc toute chose, il faut consulter Dieu. Ceux qui n'ont pas le bélo, vous allez consulter Bisso. Oui, ok. Ceux qui t'es, et là qu'on a zolo banobi, yo soki o lakisike, o lekinzambe na mawa, tu auras des problèmes. Et ça n'a pas tout ça, souffrir. Nzambe soki a punir mutu. Attention, yo sauver mon toit, on a un problème. Il y a pas passer monsieur ya bateau. Dieu voit les cœurs parce que l'homme regarde toujours l'apparence. À mon aux attaques bien, aux abos et tout, langage et tout et comme ça, on mon thème. Dieu voit les cœurs. Nzambata la canité. Voilà, c'est pourquoi Batoumi va coûter des dégâts transfert. Salmatil est là je souffre. On a prié pour un frère, hein, à déplacer maman naé, papa Koufi. Maman a piqué ma crise, ma tension, ma tout, santé bien, les sous pour protéger maman. Aya na poto. Asanye surtout maman et pourquoi maman comment? Un. Diba le koufi, il y a une amosina. Un. Deux. Moussa le baby. Azo souffri, adabi azata na infraté. Mais Dina yebisi nabi on m'a dit sikoyo. Tout ça la prière. Maman moutaye aza portésia malheur. Yé moutale tata na bi. Siko yo bengi alukamba nakala ti azokote obengi akombe meno okomona makambo ça et frère akomi mukongo soki malade ni na mukongo akosala iso musala bete inapte déclaré inapte na omoni yo tozo sala prière obika et puis soki obiki okoyoka tande to bana prière mama okoyoka nini sala soki atiki yote ou ezong akufa kakuna tozo sala prière kaka 2
deuxième jour à prier maman comme finga moi ngai souté moi na mabe olinga bomisa ngai na zonga na Afrique même ça tient trouble ti mais papa non comprendre te maman nana finga ngate abenga ka yaya ou abenga papa oui prière à distance et autres chamutu moto abenga ka yaya topé papa maman pesa nga respect ya kusangate na bana nyonso mais c'est pour la première fois maman finga nga ba injire mo ke na koko supporter pe a déclaré que nga na ebengi na poto na bomisa il faut na zonga abengi bande ko na ye que soki akufi ezanga na bien au moins sikoyo zongi ça azongi si tanga zongi se papa biki auzu musala réconciliation sikoyo salami yena mosina amen. Mais tu vois des telles choses. Le transfert ya mabe zo sala ma mikolo nyoso papa ozo souffrir obengi ndeko obengi mwana obengi yaya obengi leki aye tanga komi atali kaka situation ngo zali ya bien zo kaza bazela mon omoni musale beba yaka tokuta soko zala na Kinshasa na poto yaka parce que batapoto pe bayaki États-Unis soko sana makoki yaka soza makoki te benga biso na ba numéro wana toko sambela nzambe ndoki wana transfert ko sala ma les raisons ngelai nzamba betaye azwata ikoka nzambe ya vesela et la taille. Est-ce que je suis très en colère. Voilà. Quand je parle de ces choses, je m'énerve parce que pas nzamba zo souffrir mais une colère sainte. Ce que ça m'a coffre, ba ngwa mona makofi. Mais ça makofi ba démon toko pour la bango bakola. Voilà, donc pour la bango bakola pas, mais je crois que nous allons essayer un peu de souffler tout kende na régie tout le monde parmi les témoignages au Tobaki la série continue donc témoignage tout est en février mais il faut que la série continue. Il y a encore des événements qui s'est passé. Alors Joss Lokamba, le plus jeune évangéliste de l'histoire de l'église Maranatha, balancez les bisous à image et nous allons revenir sur notre plateau pour continuer l'émission. C'est parti. Comment on a les profondiwa? Comment on a eu ma mère chez lui, mais c'est pour être un témoignage qui n'a pas pour ça. Nazara mobile na Brazzaville kuna. Mobile wana abala nga mbongo. Ari ngana yetu Kinshasa, ya tika na Brazzaville kuna. Kwa tika na Brazzaville, atiko kwa mwasi mfate na ndako. Kwa chache mwasi na ndako na kuna Brazzaville kuna almoni mwasi na ndako achie kote mususu. Souffrance kaka na ndako ni pana kuna. Souffrance. Na bizani. Na kwanza medini kwa kusuma ngako pesa kimya na kala kimya te. Elo ko ezaka kati na kati donné ezaka te. Mama kufa na tikala nga imoko na fibota ngaka. Na fa imoko na tikala nga imoko. Na bizani. Na la moto ta ko sunga ngai. Tukela nga moto ta ko sunga nga pesa nga kimya. Na longe Brazzaville na ye awa. Na ba papa ndeko na papa ya na ngai mwana mabutu na ngai. Ayi sigai. Donc on dit pas nous apa na ngai on a gagné 2 jours 3 jours nous on a ndaku na ngai ka azami na on ne pas aller na ko ya mara na mani ko telengana là c'est le jour premier jour na papa ala ko papa ya ko lela ngai papa na zo mona na ko na suka ba ide mo ya ngai be na ke sa ki tupa pona za mo ba ko ko suma ma chana ndaku pona ba na kinga na bizambe. Donc nous avons dit que nous avons la solution. Attends, par là, nous avons dit que nous avons dit que nous on a dit ni 10 fois côté que là après ça 11 000 francs na yati awa so de livres na yati awa papa bon de la pour na kenda OK na ke 11 000 wana na ke ça donc nene na passe na ngai na ko de la ngai na ke na zambi na somba sachet pour plastica ka bizambe yo tout na ba na ticket yo tika ba moto ba rapé ba moto na to ke no tabu sa biloko wana. Mon père m'a dit ah moi c'est que tu vas entendre ça bien on va te tu vas la maître na la poste ça nzamba c'est la ngai na donc il ça bien qu'on ngai na entendre ça bien qu'on ngai na ke RSI na eko so ma bien sachet na ke na tambus nzamba ya poste nzamba mawa na eko zo na so mi 3 sachets na ke na tambus na zo lelo nzambe oyo ndiko zo na tele nzamba sele mine kati na ngai Alléluia. Ya minene kati na ngai. Esi ala libota nga bazo batutie.
na ozanga su mbongo te kolia nga na ozanga te oteka na nga su na libinga su na binga biloko na nga boye na beleka nzembe oyo ya jefe lokama mama tamba kilia lokama siko baninga watunga yo sibiki singamina sika nzembonga na stembe nzemba chukelo kama awsa kati yes suma na mfani kabu ega suma benga na ngishini ya butala biloko eza anga kensa na mbongo ya kosoma biloko na ebele wana te mina koma kuna nzamba sala grâce na sema biloko na nyoso na yena ngo c'est comme ça na comme na magasin ko na ngala ndapo na ngai haleluya bana nzambe na le kasi sika boy fula on dirait ba fula na fula ça comme no pidala ya kupona kwa hotel la kaka kokolo na comme pidala kaka kokolo na petina nzema baninga nyonso batonda bisema na bato bazala hotel bazala sema biloko na ngai biloko na ngai tulaka ta kolomoko te soki na vie ya baninga fu ya baninga mpe stila yanga mpe si yango na kokumisa nzambe oza pasa nzambe ya nani mokonzi nani nzambe c'est carré oui bien bien bon mobali na ba futela pa biso mobali ne ba futela pa bien bon bele ba yo kana te be ati ko ko bokilo ne bo se bokuna ba bokinga mbaso yesu ba osufi na otambona ko na daga ni ko to detala ko be ani kolo mais le pont ne pas ça na le pont va ça église le pont na bango donc kuti ba osambe na bi ko ke to zela eti kuye kusila donc quand to zela ba bimi mbasa bien ka no so ko no so matanga ka no za mbasa mio ka te la bo to l'église na so na binga ki tam so ko no ko yo obika ki awa nde olobi o mema pe awa na te l'église na biso awa mo ko ya kokufa o ko so ba puyo so ke so mata yo na motema moto ke l'église na biso ya ka ni ba yo le ya tongwa o ya 12 jours abia ka yo so ngana 5h toke na ke 5h na ba kulu na te na ke so na yembe na se na ke na zwe na ini awa okay to dimi yango siko mama yo tango ye awa ndeko na yo ameni yo oya tena na dada mbasu na lokolo koma lokwa wapi likolo yango ezali na mbasu omoni yango omoni na bapota mbasu na batrace etiki batrace nasala image yango na portable potanga yaki kamera ezalaki te na zwaki azwa image mokili mona mpona na nde mpe da info na tv na mateya na ye na ndako yoka nese papa ngani na ye awa 10 jours eza ebele mpona azwa délivrance yokana moto aye malade mais ye moka azoloba ndenge na yo papa 10 jours eza ebele nazwa délivrance azwi yango te loba lokolo mpe kaka kofimba ndenge papa loba soki oye koluka ye omoni ye te bake okutana bango batia o loboko nde mizala comme l'habitude mpe bafrère baotiaka loboko okutoli prière nalalaka te mayanga dana nakomadana na 3e jour ya 12e jour ya prière na bino nakobandi mpe gene ti toyofungola ngo dimanche moko osisi mpe makambo na biso kaka prière lokolo ekomi na changement yango ekomi okite ti ekomi na niveau kesalima pota Antola mokibreza la pesa la pota mune ya lokolo. Mais on zamba sali papa na probatino ezolekela na makasi. Ezolekela. Makasi. Tango kutani langa. On a kutani na yo lisusu. Na lotini. Sina ya ko ba ma te kiso ezebele mobika. Kerizo ekota. Simbi yango. Papa, simba mo pia mo kerizo ekota. Image eza kisite. La kisa ba image te na yaka. Ne ba mona de salami. Alléluia bana zambe. On a été moto di makasi. Ese moto na motema. Makasi. Baya ndaba mema. Bongo batio so ba kwake ba mbaso makole vindi ba libakata ba makole. Bote ka ukakata olo ba mama. Baya alobi kweza. Baya wapo. Na mema. Alléluia bana zambe. Zamba lo kamba zo sala. Beta maboko. Denge kakote mani. Zambo wana. Asal sukati na yo. Au nom de Jésus, mo vivre kimia na zambe. Lokole se kauki libela na kombo na Yesu. Amen. Eta maboko pona lokombo na Yesu. Loba Yesu azabie. Bien,
Merci na Régie pour naba élément au balancer et va sur le Kamba Kunz batu bazo koba toujours pour témoigner. Les témoignages ne s'arrêtent pas. Ngana ebara c'est na Rolanda on a radio les années 2013 2012 c'était toujours les témoignages. Les gens continuaient toujours à témoigner. Et puis Tilelo près de 6 ans 7 ans après Nzamba zo koba kosala. Alors ma question est simple. Ozo sala effort nini pour se conserver ou conserver grâce au Nzamba Tchouanatili. Merci beaucoup. Yaliboso et ça grâce à Nzamba Salim. Parce que Moussa Nzamba Nyoso Zalina don Nzamba Pesi. Et ça don Nzamba Pesi na force à kamote. Tant soupe na simu douté, kaboye, au bon délai moutoupe tant moussa coué pété. Au bon quand Nzamba big ça pas malade tout tout la que c'est Zanga ite Isayo. Au moins na bâtiment j'ai moutabiki oh yabo voilà c'est ça. Et Yaliboso ya mwana. Deuxième chose, pour conserver, il y a des principes. Je dis bien que ce monde est régi par des lois et des principes. Pour conserver l'énergie spirituelle, pour conserver les dons et pour ranimer les dons. Et voilà, et ça, le principe, on a peut-être on a un séminaire, on a une conférence, on a ça c'est le projet de le Kamba Kunz avec beaucoup plus d'intelligence avec un sacrifice au Benjamin aux yeux de tout le monde des qu'il faut qu'il y a pour l'enseignement ils ont toujours appelé l'adresse c'est l'avenir qui patte à numéro 24 commune de Ngaba quartier Baoba appelez na ba numéro monio les ba numéro à jouer et ça ba numéro ya Moussel Nzambe et va sur Kamba Kunz public zota la biso ba comment la inquiétude ming ba pasteur ba les gars na TV ba comment na moi au dimanche morobo mo audience morobo pour nous couper na yé ça devait tout un problème ba msou bazala rapoya somba bidon mai somba 50 litres ya huile d'olive so ya nini bo sala pour la prière et consort donc conditions ali faut ça la boye conditions ça faut somba boye faisons ça boye est-ce que yo za ba conditions ni oyo imposaka na batu oyo. Merci beaucoup. Il n'y a pas de conditions. Conditions zali moko yoyaka okomi omi enregistré na service de protocole. Le protocole basana okomi si kombo. Moyena combien? Le protocole nanga basaka basa mibali et puis il n'y a rien on ne demande rien. Oui il n'y a rien qu'on demande seulement tu t'inscris au protocole. Et s'il tourne ce coquille balikisi ayambi. Mais yo moko yibaka ke bayaka kokuta na Nzambe umna musala Nzambe maboko pamba te soko yena quelque chose au pesinga gloire mais soki poza na ngote to koyamba sans condition ba yo bisote ko yamba na mbongo te na senga loko te mais so pambolinga Nzambe pambola si po pambolinga te Nzambe pambola peka voilà c'est seulement ça il n'y a pas une autre chose ba numéro pe ngwana soko benginga na yambite c'est que nazo occupé ou na otea ou na prier ou na za service mais ce qu'on moni au bengi on a invité pour marquer un message après on répondre voilà alors oyambaka ba jour nini donc est-ce que lundi mercredi vendredi dimanche na yambaka na repère sa programme na sima et ça toujours lundi mercredi vendredi na dimanche voilà alors les jours impairs voilà les jours impairs nous continuons avec les transferts et moi je suis au Kamba Kunz transfert Nzamba lobi non que la série va continuer alors au Kobakisa va branche mususu par rapport à l'enseignement en février tout continue quand on a enseignement en février que les dimanches. Non il y a des choses à dire et à transmettre aux enfants de Dieu ce que j'ai déjà dit c'est le passé. Alors là je ne peux pas répéter toko pesa bilo kasika oyo ke batumsu boyebi yango bamsu pe boyebi yango te ne toko pesa ba principe divin OK mutu ba instruction divine on mettre en pratique transférer ça là parce que au moins si on a tombé qu'il sous et puis c'est un canard batou mingi ba fani na ba quartier il y a des quartiers cimetières il y a des parcelles cimetières il y a des pays ouais que soko continent mboka wana soki esprit yo ou adorer esprit ya mboka na te okobongate quelles que soient les conditions parce que les pays que nous voyons comme la RDC, la Zambie, la Tanzanie et puis les pays africains, les pays européens, tous les pays du monde bazana esprit eux konzaka et tous les quartiers, toutes les avenues, bazana ba esprit eux contrôlent et na ba parcelle paysanne. Alors nous sommes na batuming bazo bongate à côté na parcelle. Ayebite ke il fasse la nini. Oboya prier. Boyeka bo prier s'il boké na bino. Kasi la style wa bakati ba koma na so azindako
yo aussi kaka ndako osambeli esili okei eza problème te mais prière basala neske bato wana bayebi esprit eza contrôlé na quartier wana na avenue wana tuna nini bosambelaki na ndako na bino te botala sikoyo botaki nini kitambo bokei na nini te na ma campagne quartier ma campagne mpe eza bien te tande bokomi par terre bosala papa esila tout bozosouffrir mais bosalaki prière nzoka il y a des principes simples et faciles otoko pesa moto se retrouver qui ata au côté na quartier ah tika na pesa verset des rois chapitre 17 verset 25 à 28 autant à verset des rois chapitre 17 verset 25 à 28 et lorsqu'ils commencèrent à y habiter ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité. Qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un prêtre qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Voyez? Comment l'Iwa est continue à vivre? Parce que tous autres, transfert, c'est transporter quelque chose d'un lieu à un autre. Mais c'est les rois, tout le quoi battu. Aïe, a installé Bangona Sama. Pays hospitalier, réfugiés rwandais, réfugiés ougandais. Ils ne savent pas que dans ces pays, il y a un Dieu qu'on doit servir, ce Dieu-là. Sinon, la mort va venir. C'est pourquoi liwa côté bon on a lui bimiti na mboke kanyi muté dévorer o me ko kenda simanda ko le dévorer o kenda la classe le mais oui mais bazo bima physiquement bazo tazamba ba kanyi mutu ba lié o me kabo ba lié yo o me donc c'est que mboke baby ouais mais c'est quoi juste ils ont consulté bazo ko lia ba samarité kaka ba étranger mais non ils ne savent pas la manière d'y habiter donc c'est pas bato ba fando ba kolomboka ba bindenge na la zamela bon ba ça l'autre hein vous comprenez ce mais ceux qui siko yo habiter ata yo kolomboka ceux qui salaire au bosani ko servir allez ah non les amis pas tant on a za muté makasi muté makasi ndenge ntile lonza ma changer parce que Bible il est le même hier aujourd'hui et éternellement mais est-ce que ba lion beaucoup lia batu on dirait lelo moi lelo ceux qui lié yoté siko e lia bana bona okufata okufisi mwana okufisi nani mwasite bokufisi papa na bino bana ko longwe na quartier bo continue quartier papa kufi akomika malade na kufi musala surtout bloqué boke fungola boutique na côté mususu omwe bana fungola boutique na quartier ole kuna batambong o fungola yo réussite mais bato mususu boutique ezo prospérer parce que tu ne sais pas qu'il y a un Dieu dans ces quartiers. Mais toi tu ne peux pas servir ces dieux là. Il faut avoir un esprit supérieur. Ça c'est un esprit supérieur abimi na quartier. Ah yo motoso qui est un esprit supérieur na quartier ko kota. Et puis il y a une prière spécialement à faire. Ah oui, voilà. Ndé yakatokuta na ton Seigneur parce que toko si ça va te. Yakala qui pata 4 heures. Commune yangaba. Voilà. Vous comprenez? Yo lobi okota na la police, okota na FARDC, c'est bon. Bando okota tilelo. Parce que tu ne sais pas que kuna il a un esprit. Na FARDC il a un esprit contre la porte. Na la police pendé moko. Mais il faut avoir un esprit supérieur et on m'appelle le samboni no sala. Pour na omona ni dominer ngo et on va passer en appétence. Sinon tu vas mourir pauvre. Tu vas mourir misérable. Tu n'iras pas de l'avant. Ozo sala succès. Oko kota mad. On comprend ce que mais yo zo le ko sala succès na il y a des principes divins. Donc on pèse yango. Bien aimé na zo lo ba ma kambe zo pèse kanda parce que ba na nzambe ba Bible bien mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Voilà. Nous sommes venus to pèse sa connaissance ali kambo yo ezo tungisa yo. Papa mama la nanga. Bokota na lupa. Au perdre ban. Oyokinga quartier nazo kabakota kate okoti bana nonyo so bakoyi bandumba okoti bana nonyo so tu bakoyi bakuluna okoti bana nonyo bakoyi ba droguer tina poto on comprend le sikoyo 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 na suki satana version voilà
loba to loba te faut le papa le papa na fini mutu wana pena wana témoin na tongi mutu tongi te otangi pas mutu ta na lobi mabe olobi ko mabe 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Et ça Bible dans la bande bazalaki bien éduqué na côté bozalaki bazotanga bien baza très bien respect makambo so OK mais la carte au changer kaka quartier au komi na quartier mususu bana balingi sous classe terre bana bakomi ba droguer bakomi yibi au pesi toli ba bondeli pona bana basali nyo surtout esimba te tilelo au moins sikoyo. Or les enfants Bible lobby na psaume 121 c'est un héritage que Dieu nous donne. Hein? Mais héritage est kaka boye baby. Baza bénédiction to bana ba li pas police ko so. Alors tu dois faire attention, tu dois faire attention. Fongola misu maman, ouvre les yeux, papa fongola misu. Makambe simba te yo fan. O kangi kan église an. Mais lokolo kangi église an. Bonga so bon pété. Funga mozo funga pété. Biko so bika pété. Oko kufa lokola Lazare. Lazare était sauvé. Mais pauvre, il était mort. Pauvre, misérable. Son ami Jésus lui-même avait témoigné que pauvre Lazare. Lazare sauvé mais kufa na be il sel ba ni be il sert tout a kufa na malaba mabe. Akufa pauvre misérable. Mais malgré son âme et Seigneur yoza lokola Zaché. Et Seigneur yoza lokola Matthieu, un homme riche mais à côté de là. Voilà, on ça bien. Et ça peut être qu'un riche qui okoma kana boje belé mais on se veut quand même vivre bien. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que toi tu sois sauvé et parviens à la connaissance de la vérité. Et puis au salanine, on vivre une vie paisible et heureuse ici sur la terre. Voilà la mission que Dieu m'a donnée de konanga yaka. Moi oyo to sala ma bonne délai au sakanate. Ma prière. La série continue. Tu as suivi le témoignage. Adresse Yangwana. Ngai nazana ngai mutu. Mais nzamba sanga ngolo apesinga pa oyoza. Apesinga pour na transmettre. Benganga to sambela. Nzamba ko sala. Tous les lundis. Voilà. Prière à délivrance. Waneza la gaza. Benda big lundi. Nabi chaque lundi. Ce que ça va Do yambaka d'abord à partir de 10h. Quand tu vas 11h, toi aussi c'est sur tout to kititina 10h. Mon risque comme 6h. Mais bato bazola la wana po ba tongo tana ba na ba ba kuma 5h 6h bato ba komi déjà. Alors si ko toni to changer sur horaire maintenant to changer té. Pour il faut to bando yamba ta 7h to bandi pour to zo moi aussi ça va. Et puis 18h à 20h30 on a prière, il y a délivrance, il y a second souffle, puis il y a transfert parce que la série continue. La série continue. Et puis tous les mercredi vendredi to yamba kapé 10h à 16h. Et puis 17h à 19h30 prière, il y a délivrance na matéria. Autres ont enseigné peuple ensemble. Et puis dimanche, au 9h au Commission Congo, Tobandi prière, 12h30, après Tobandi Soukoyama, 15h. Voilà le programme de la mission. Na kipata numéro 24, na commune ya Ngaba. Na solo bape na zo répéter. Awa balukaki prêtre. Royaume Mokabu, non. Cherchons un prêtre. Qu'on a mené de la captivité à Kende ya Bango. La manière de craindre ces dieux, la manière de servir ces dieux-là. Pour que lui ait côté sous-souté. Et prêtre ayaki, bazo qui n'importe qui te. Si on zamba tininga inde siko epo na bino papa, maman oza mokonzi. Papa oza chef, ba généraux bazobika. Hein? Oza mokonzi ba soda. Na bi numéro ngwana ba ninga muso ba poison ba keti end ti Afrique sa bikité. Mais to bondeli nzambe. Nzamba bikisi poison ici. Akesu na ngalem. Ba tsala boyona o ezali sosité. Obiki. Non na sawana. Et puis na ko biso ce que tu peux faire. L'occultisme ezana le côté. Bazo kosabino ba okitisa bakufa na poison muntu musaki okota me a sacrifier mona na e pesa ngai kanda pasteur akoti loge pe basenga sacrifier mona e pa na nganga pona akoma député mona pa kufi mais akomi pe député te ba invalider vous comprenez et ça sonne olingo comme député yaka to sambela soki nzambe autorisé comme député yaka to sambela soki autorisé de noyer ça ko sala perte oyoki Tikanayo. Voilà, c'est ça. Mais il faut consulter. Conseil Mati. Comme près de $1000. Et parce que au Kabakout, mois de mars, on prévoit comme séminaire, mois de mars, toujours continuer la série. Il y a pas prière, on a pas horaire. Mais tu clôturer le 1er avril. Et ça dimanche. Journée unique. Il y a clôture, il y a Makamounio surtout. Le 1er avril, de 9h à 12h30. Ah, journée unique, il y a dimanche. Dimanche. On a bien mingi, on peut faire la semaine, vendredi soir, mais ce qu'on dimanche. Parce que le 31 est tombé samedi. Voilà. Mais Nzamba lobi dimanche, toujours dimanche. Attends, samedi la église
qui m'a donné yakana to sambi la comme ça zone invitation j'ai reçu les gens voilà que asa une église na ye ba sambela azo le côté mais tanga yeto bondeli mama teka na ndenge moko ke nana teka bongo to non là azui ba dra parce que akata ba balo ya tombola ateka balo moko par akati yango ba noteka akosa nango un mois et demi mais siko mama yeke aye akiti balo akati bato ba wele esili sur place azonya ki asomi tanga ye akati esili mais ozoluka ba pasteur ba ndimi bongo ba tombongela yo pona komi omoyiba ba nazongi saki mama na église na ye voilà c'est ça siko yo akomi koteka 2 ballots par jour die komi koteka 3 ballots par jour mama moni moete aye pendant 10 minutes na ba dra na ba suma ya ko pesa na église au mama yo samba na église boye kende ko efe kuna pour bikisio à travers mais ça n'a pas na mususu nzamba bina ye église ndé ah na c'est mama comme on église on dit ah nzamba ilongo kuna yaka ici va toujours kamba bato na ndenge sengeli nazali na ndeko mususu webi le pasteur Isaïe aye até sili na invité que l'église et sili a zongi mais bato bautaka kuna na mbinza bayaka église na ngaba nzamba bi zwa bandimiana dinda bango pana na bengi pasteur vite on bandimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 bango 13 na salaki mwana 14 ans bango yel bandimina kenena basambela to c'est difficile pasteur ça mais il y a aucun moi parce que ça la il y a que bato et pas une pasteur a bien pe église il y a bien voilà c'est ça soit qui bolingi peut-être bon moi transfert ça toni tout bon bozangi transporter mais boye a soit qui peut bon moni que nini mais église na bino nani kuna pasteur na bino yeyo voilà c'est ça tous autres travailler de bongo na motema mobimba occultiste ça la bongo parce que il y a ça a besoin bato difficile à un serviteur de Dieu dans Boya Lelo na Congo à ça la transfert na bandimi que voilà que Koulande les a place bro que ressemble en tout cas ce qu'on dit la grâce ya Boya Zalaka les Arabiens les Arabes bien papa le bel mot à retenir que un vrai commando ne peut jamais tourner son arme contre ses alliés ou ses amis donc bao bon mon na ba télévision ko finga ba sala nzambe ce sont des faibles parce que baza na incapacité ya ko agir to ko sala makambo oyo bande ko na bango mususu ba ko sala et voilà ce sont comme Makunz toujours kinde malembe ko chiter vers la fin de l'émission pour le but que journée il y a le 1er avril des ali journée unique pour na ko clôturer transfert bato nyonso balandi biso bato nyonso batali biso mikili pai ne pai message nini oyo ko apporter ya kimia na mitema na bango na moment oyo Yesu lobi tika ete mitema na bino etungisa mate bondi melangai bondi melape zam oyoki na lobi même na ozana problème peut-être au semble la note oza athée mais je te dis il est indien même dans ton esprit dans ton cœur et là comment résolver qu'il est indien il est un créateur et ce créateur c'est Jésus il a besoin de toi peut-être sans croire peut-être vous avez serviteur ou servante partout bisco allez aux olanga mais je te dis une chose Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent afuta kabato balaka yo luka ki simbate mais quand on tourne kasi au simba na Congo c'est simbi le loté lobe ko simba ko perdre confiance te na Zambie ko perdre pe kondimate Zamba. Alors je crois que toujours qu'il nasuka maintenant aussi cité parce que papa ressemble là pour nabino nazo rappeler kaka l'adresse tozana avenue Kipata numéro 24 commune de Ngaba soko uti Chango na boulevard Lumumba à partir de Kingasani mituka ya commune Ngaba ezalaka ce bakitso na kianza na commune Ngaba na route université otuni avenue Kipata déjà presque 3 ou 4 avenues après kianza au commune soko uti elle na biso ya bagombe kalamu nini soko tuni ozui rond-point ezo do ozui rond-point Ngaba tela université to yolo ezo to commune Ngaba ba kitao tout 3 so commune ezo 5e avenue après ezo ezala avenue Kipata numéro 24 commune de Ngaba et va ce jour comme compte to commune asuka merci beaucoup plus ndenge ozui temps ya koyamba biso alors naninga ki osala une prière pour na bandeko nyonso batali biso na Kinshasa na Brazzaville Mikel nyonso o bazui chance pour la biso prière pour na mois de mars au sala na balandi nyonso batali biso
Merci beaucoup. Ndenge bozola na ngai bozana poto bozali na États-Unis, Australie, Asie, pe na Kinshasa, partout bozola na ngai bande ko Braza na sengi na iloko moko soki olingi. Et si tu crois sala kaneto zo simba maboko na ngai. Soki po moni ko hotel maté kaka place ozali. Landa prière. Tiens, simbola ka loboko na musika kaka. Dieu fera quelque chose pour na transférer salam. Si tu crois transférer zo salam siko, il y a guérison, il y a puissance, il y a miracle, il y a solution. Il y a visa, il y a passeport, transfert de salama ya mikanda, il y a document, il y a promotion et salama sikoy. Au nom de Jésus, miracle est opéré. Et loko zoluka, yango zoluka yo, mais zwango ne sikoy. Na kombo na Yesu. Na tangi et loko zoluka te parce que nzamba yebi moté mano pe yebi. Mais na lobi au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci beaucoup une fois de plus à Just Lokamba. Merci à toute l'équipe technique, les c'est Christian Ngoyi et surtout à toute la grande famille Lokamba, maman Gilite, maman sociale. Le 8, donc le 8 mars, Femme ne pleure pas. Et l'invité, l'orateur, c'est le professeur Kambakounz, Torozalawana. Merci beaucoup, na bienvenue sur l'église, même na bande de sur vos alibanda. Ce qui est sur la zone était au mois d'avril pour continuer la série Nemosanza Malobi. Ça continue sur Maranatha. Bye. Et nous voulons prier. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient crié à l'Éternel. Si tu veux crier, quand tu vas crier, il va sentir quelque chose. Il va quitter ton corps. Il y a quelque chose. Il va pénétrer. Ça n'a pas été l'Itoganga. Yes. Yes, parce que c'est lui l'esprit supérieur. Celui qui a la capacité de bénir et de guérir.